Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisi na lokola rescapa naufrage titanique kolina na ye diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangumi asuwa ye teo paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour. Bandeko bana banzambe dimanche lelo ne jugez point et bandi ne bolanda kango partout dans le monde pambate ezali bilei ya molimo oyo barataki kokende ndako nzambe na tongo pona misala pona ba raison X pona ba raison Y lelo ngawa bino mosaleli wa bino mugumbu na bino mugumbu na nkolo on a l'obéité ilanga ezali monene kasi basali bazali moke ngawa bino frère Siatula na ye liboso na bino pambate na pesa bino mateya oyo biblia epesi biso na kombo na Yesu Kristo pambate Yesu Kristo azali mopikisi na biso Yesu Kristo alobi na biso que crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Yango na yeli boso na bino mokolo ya yenga ya lelo pona to solola makambo etali bana na nzambe bokotaka deja nazomona kuna frère na biso Richard Lukau ye wana si ya koti yazalaka toujours lokola Abakuk ye wana lisusu frère Halino Antonio na Lyon ye wana si ya koti Yesu azali Abakuk toujours fidèle au poste na bosanité mama Christine mwasi ya papa Maketo kuna na Bordeaux bango pe balandaka frère Siatula ye wana si ya koti azali kolanda mateya na biso ya lelo bandeko toko bandango na sango ya mawa isalinga pasi mingi toto kolanda na bilili pasteur monene ye azani église na ina Kinshasa na cité verte hakufi bongo likolo ya cher ndenge bato bateyaka na kati ya ndako nzambe asali malaise akwei et puis ememi ye na liwa nzambe azwa molimo na ye na kimia apema na kimia pambate azali mosali ya nzambe asalelaki nzambe ndenge nalobaka te liwa ekoki kozwa yo esika nyonso liwa yebi esika te esika nyonso ekuti yo ekomema yo totala na bilili ndenge mosali na nzambe na en pleine mateya awuti kotika biso awuti kozongisa molimo na ye epa ya nkolo tolanda bongo na bilili esali biso pasi. Et dans son entourage. Mon âme. C'est la même version. J'ai dit le parole de vie, c'est vrai? Oui. Jésus. Toti kolanda bongo ndenge pasteur auti kotika biso na kati ya ndako nzambe ezali pasi ezali pe mawa nalobaka ngo mbala nyonso to milengelo to bongama po toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te yo ndeko ozali kotala ngai yo papa mama ozali kolanda ngai tala mosali na nzambe auti kotika biso oyo esali pasi liwa tango yaka elobaka te na kati église azali koteya eloba nzambe kasi nde mokolo oyo nzambe aponaki ye po azwa molimo na ye vraiment
topesi ba condoléances na biso na famille biologique na ye ya mosali ya Nzambe toyebi kaka ke église na ye ezali bongo na Kinshasa na Cité Verte na bandimi na ye topesi mes condoléances na libota na ye mobimba sango wana esali pasi esali pe mawa eningisi mokili mobimba. Bien bandeko lelo tokotanga bongo na Jérémie 17 chapitre 4 mokana na Nzambe elobi nini bofungola ba Biblia na bino totanga na Jérémie 17 chapitre 4 Jérémie 17 chapitre 4 elobi nini bofungola ba Biblia pote tango na lobaka tozokende na mokolo ya suka po makambo ya ndenge na ndenge ekomi kosalema. Tokotanga bongo mokana na Nzambe na kombo ya Yesu Kristo. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Examine ton style de vie, de peur que toi-même tu sois l'obstacle de ta citation. Amen. Awa mokanda na biso Jérémie 17 chapitre 4 ezobisa biso que okoki kobungisa oyo Nzambe apesa yo na conduite na yo na bizaleli na yo po Nzambe ndenge toza na date de naissance ndenge toza na mokolo tobotama Nzambe pa apesa biso ya motuya na moko kati na biso kasi yo moko fo yeba kosimba yango oyeba koswani ba bénédiction na yo. Awa Jérémie 17 chapitre 4 yebisi biso okoki pe kobungisa yango citation moko ekoki koyela yo oyo yo moko zoyeba marche na yo te toyebaka marche kotambola na biso na se ya mokili yango nde ya motuya oyo na ngai kolobela mokolo na lelo okoki kobungisa oyo Nzambe apesa yo pona ba bilandalanda bie biyoka bie etamboli na yo na se ya mokili obungisi yango simokomi kotala baninga okomi jaloux ndenge nini ye aza kobunga nga naza kobunga te ndenge nini ye azali kozwa nga nazali kozwa te bandeko totala rétroviseur touti wapi epuis toza kokende wapi po mokana na Nzambe ezoyebisa biso awa na Jérémie ngai te toujours mokana ya Nzambe eza koloba na biso Jérémie 17 verset 4 ezoba na biso okoki kobungisa ya motuya oyo Nzambe apesa yo po na etamboleli na yo po na bizaleli na yo po na conduite na yo. Alors bandeko tomitala conduite na biso eza ndenge nini eske ngai na yo ndeko tozali bata songi tozali bata moyibi tozali bata ekobo tozali bata milangwa tozali bato ya ndenge nini ya lolenge nini tozali pote tobomba ya motuya oyo Nzambe apesa biso bana na ye. Nzambe aza égoïste te bandeko Nzambe apesa moko na biso badon eza na kati na moko na biso. Nzambe alingaka te moto a souffrir, Nzambe alingaka te moto anyokwama, moto oyo akeli biso moko nde bato oyo toyamba badon toyamba ba bénédiction tosopaka ngo tokwesaka ngo par manque de connaissance parce que Bible écoute yebisaka biso mon peuple périt par manque de connaissance. Donc biso moko na kozanga koyeba nde tosopaka mapamboli sima tokomi kolela tokomi ko envier bato tokomi jaloux envers bato oyo babombi ba bénédiction na bango bien bandeko bénédiction babomba kango vraiment soigneusement. Nzamba pesi yo bénédiction yeba ko bomba ngo yeba pe ko ambelira ngo par ba prière par la parole de Dieu mais yo oyoka parole kala okenda prière kala olala kaka lokola ngulu ye olali bandeko boyebiteki ba prière to sambelaka bitumba boni ebundelaka biso sanke to yeba po bitumba oyo sata bundisaka bana na Nzambe
eza ya mokete bandeko ya bitumba ya monene mais lokola tomona kango te tomona kango na miso te ozokanisa na makasi na yo neti nzembo moko nasepelaka na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo tata donc na makasi na ngai te soki na makasi na biso mbele ti lelo toza te soki tozo vivre boye ma sœur mon frère en Christ yebaka eza na makasi na biso te mpona makasi na biso tokoka te tokoka ta moke te mais eza bongo na makasi ya ye moko Yesu Kristo ya ye moko Nzambe ye moto alingi na volonté na ye to vivre mais biso tozaka soko ole mwa semoule ole mwa fufu ole mwa ntaba ole mwa soso omeli mai ozokanisa ke ndenge ozotambola wana eza na makasi na yo jamais ndeko makasi nini yo za nango makasi nini yo za nango alors soko Nzambe alingi nga na yo azobatela biso ti lelo seke aza na eloko moko azolinga ebima kati na yo mais yo na ignorance ozoyeba te parfois tolinga koyoka te la voix du cœur hein voix eutaka na motema biso tosalelaka oyo ezoya na poso loba nzoto nanga ezotinda fona mela de kazie nzoto nanga ezotinda fona sala boye mais toyokaka mpe la voix intérieure ovandi mpenza omedite ozoyoka motema na nga Nzambe alingi oloba na nga nini Nzambe asisa nanu kosala te loboka Nzambe eza toujours molai Nzambe azolobela moko na moko kati na biso mais toboyi koyoka Nzambe tozolinga tosala selo biso or que faut tovanda toyoka voix intérieure oyo eza na kati na biso elingi nini mpo na biso voix wana toyokaka ngo te olangwe lelo lobi susu kolangwa na yo osali okwei lelo lobi susu kokweya na yo ofingi lelo lobi susu kofinga na yo otongi lelo lobi susu kotonga na yo or que soki tozali koyoka voix intérieure oyo Nzambe atia kati na biso mbele tomonaka makambo mosusu tomonaka awa te yango Jérémie 17 verset 4 ezoyebisa biso ke bokobungisa mingi kati na biso bokobungisa biloko oyo ngai natia kati na bino bobungisi yango mosusu okobungisa te bayibi yo yango Satan aza malin mes chers frères et sœurs atalaka étoile Satan bundisaka mutu bibundisela te soko moni kozana bakomba ebele yebaka kozana étoile Nzambe kati na yo yango mona bitumbe koya ba menace koya bato bakoswanisa yo bato bakojalouser yo bato bakokreelo makambo bato bakokosilo makambo wana eza ba mopepe mais soki yo okangami na Yesu Kristo ozana ba prière ozana ba parole de Dieu oyo yo zo méditer nango ata mipepe ye bakobundisa yo mi bakosala yo eloko te au nom puissant de Jésus-Christ zala na Yesu na yo kati okomona ba bitumba wana nyonso bitumba mosusu kutu yo banoyeba ngo te si baganyela yo Yesu so abundeli yo zo bimaka vainqueur yango monaka bandeko na ngai soki moto abundisi yo na butu akoki yo te ayaka nango na physique ozomona moto azokoagresse yo verbalement physiquement yebaka ete abundisaki yo na butu bakoki yo te moto azodongolo pour rien po ayebi force na yo ayebi ndenge Nzambe akota kati na yo pamba te Jean 11:41 so botangi yango susu ekoyebisa yo ke donc force oyo Nzambe atia kati na yo ebangusaka nde banguna bandeko po tolonga bitumba oyo toza nango esengeli tokanga makaka na Yesu Kristo bitumba oyo toza nango eza na nzoto te eza na molimo na yango
fo tolendisa tolesaka molimo oyo nazote ya bino ezali bilei ya molimo na nzoto le otondi ovimbisi libumu omeli bongo molimo na yo eske olesi yango fo kolesaka molimo kolala lokola ntabate kolala lokola ngulu te. Avant de dormir, il faut prier. La Bible nous dit prier sans cesse. To le matin na ba prière. To ye bakake to ganyaka bitumba o ya molili grâce ya ba prière. To yebi ki ba temps ezalaka. Ta mususu mona bolembu. Ozoko kasuko sambela te po bandeko sata soka lobia tindi lo bolembu okomona penza bolembu. Bolembu penze kotaka na nzoto ozo yeba suste ki basambelaka avant balala ozo yeba suste ki basalaka ba makambo ya malamu na mokili ndongo komi aveugle ti satan ya kozwa yo amemi yo na ka na ye yango bandeko to telema moto soko kwei foko yeba ko telema foko yeba ko telema na prière to kanga na prière pamba te mokola suka eza koya ekomi pene nalobaka ngwawa awa ne juge point toteyaka mingi ndenge nini tokokota bokonzi bwa likolo po tozala sauve nyonso tozomona mokili eza biloko ya mokili ekotikala kasi bokonzi bwa likolo la parole oyoyo liloba nzambe ekotikala me nyonso ekoleka ndeko nyonso tozomona ekoleka ngana yo tokoleka ngai na yo ndeko tokoleka me liloba nzambe ekotikala seko yango bandeko force ya prière na force ya la parole de Dieu yango nde esalaka mutu à vivre longtemps à on a se mabele à la paix en communion na Seigneur Jésus-Christ. Pamba te soto tangina Michée chapitre 3 verset 18 et le binabisonini vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Servir Dieu, c'est la différence, c'est la distinction et tu deviens la référence. Bandeko, bozo mona Michée ndenge zo yebisa biso awa Bible zo bana biso awa toko mona différence muto azo servir nzambe na muto azo servir te ngai te mnalobi yango po awa ne juge point awa to jujaka mutu te oyo azo sala malamu continue ko sala malamu oyo azo sala mabe continue ko sala mabe mais à la fin nzambe ye moko kolo mukili ye moko yebininga ko juge biso awa biso to jujaka te Michée ezo bana biso boye Michée ezo yebisa biso boye que tokomona différence bayeba ko servir nzambe na bayeba zo servir nzambe te ata okosi pour la plupart na communauté na biso toza batu moko tolingi cache tolingi pena cache ozo sala nzambe na kombo me na sima ozo sala makambo mosusu batu wana nde nzambe azolakisa na poasa azobimisa na poasa soko tokosala nzambe tosala yango na motema na maloba te na motema soko tosali yango bongo nzambe ndako yoka biso bandeko toluka elongi na nzambe pamba te tozokende na ntango ya suka makambo oyo tozomona na oyo ekomosalema vraiment ekomi kokende na suka toluka elongi na nzambe toluka parole de Dieu na ba prière na ba jeûne to servir nzambe na bosolo nde tokomona nguya ya nzambe na yebisi yo Bible eloba na biso ndeko na ngai mes frères et sœurs David aloba na biso que banda zala jeune akola akoma koko nana mona te juste akelela juste à souffrir juste à zanga jamais soko zo sala nkolo okozanga eloko ata lelo zangi melobi nkolo akopesa yo pamba te
amoni kozosalela ye na bosolo tolobi te kozosalela ye na nsima ozokende osala makambo mosusu. Nzambe alingi bongo te, Nzambe alingi salela ye na bosolo tosalela Nzambe na bosolo mpo ngonga yango ekomi kopusana. Bandeko mateya na biso ya dimanche lelo ezali kopusana tozokende yango na suka pamba te oyo aza na matoyi ya koyoka ayoka, oyo aza na motema kobomba abomba. Mingi bakamwaka soki bamoni ngai moumbu na bino liboso na kopanza parole de Dieu na koteya mateya oyo pamba te Nzambe asalaka lokola asalaka na bato lokola biso. Nzambe oyo tomonaka Nzambe asalaka te na bato ya bacravate na bato ya bacostume. Nzambe asalaka na bato oyo bozomona neti. So totali exemple ya Noa ezalaki kaka boye. Nani afungaka Noa te? Nani atsolaki Noa te? Mais Noa aki kosala masuwa oyo ebikisaki bato. Na yango tous les dimanches na kolemba te na koteya pamba te elanga ezali monene basali bazali moke. Tous les dimanches na Diamant Noir TV tozali awa tozali koteya mpo te to partager liloba oyo aza na motema abombi, oyo paza na ya mato ya kokotisa ebimi ye kaka, oyo alingi kosala bolamu akontinue kosala bolamu, oyo alingi kosala mabe akontinue kosala mabe. Ngate mnalobi yango Biblia mtolobi yango na yango tokomi na suka na biso ndenge tolobaka merci na bayebanso oyo balani mateya na biso ya mokolo mwa lelo. Tokopesa bongo mbote na molandi na biso monene mama Angèle motema ya papa Jansi yalandaka biso ntango nyonso dimanche nyonso. Tobosani te papa Vicky motema ya mama Prudence basambelaka na Pierre Vivante ye pe alandaka biso mikolo nyonso. Tobosani te pasteur monene pasteur Emankenda motema ya mama Blandine pasteur ya Pierre Vivante ye pa alandaka biso mikolo nyonso. Merci beaucoup pasteur otiaka biso na mabondeli. Tobosani te papa Linkai motema ya mama Vero ye pa alandaka biso mikolo nyonso ala kosunga biso na bapriere. Tobosani te mama présidente sœur mama Jetou yepe atikaka biso te na kopesa biso mo verset biblique poto ya liboso na bino poto te ya bino. Tobosani te évangéliste Claude Kabundi Walesa depuis Kinshasa ye pas à kopesa biso ba verset biblique. Bandeko so bozani na verset biblique bo pesa kabiso poto toko na kopanza yango na monde entier bato babongwama bato baluka bokonzi bwa likolo. Tobosani te évangéliste Pesengande Yemoko Charles Bameko motema ya mama mami Bameko. Topesi bino bambote ebele. Tokomi na biso na suka soki bomoni ngai Mystère Siatola na kangi Biblia na ngai ndenge frère Gédéon alobaka na ngai toujours na tia yango na lipeka. Tolingi koloba te tokomi na biso na suka ya mateya mbe tokutani dimanche ezali koya kimia o mabota na bino okati ya Yesu Kristo. Soki Yesu Kristo azongi te tokutani lisusu mokolo ya yenga. Et c'est la oteya ekila monena pesaki ngangumi ya suwa yeteo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba.